MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Conseil na opesa ye soka oyoka nga musika pona ebiga oyoka nga musika te lemso mona ka musika o conseil nga nini abenga so yala ndiye msuba tunepe ba Rolanda ba komisi conseil za nga prendre droit laisser les obligatoires te abenga vena so kofi alors ve osela nga ta démonter pona publicité ya système pour makambo nga relais ve pas ko lobela ye moi ba to pe ve ba ye souve pas ko lobela ye ba ta souve ba ye po ezaka makambo o chapot conseil nga ko peseka yango pona na deuxième conseil te auta lemba aya yelono nga una da yo fazi mera ipsinga bazo luka o libana tela yo komi anene o te vena yo luka yo o me mai pa ventoni ngam na me mapeti wana loboko na kote na parler kutu et puis parler kuna ndeza ka faut te atelema na o libanda na e maleme na si poete to na parole na libanda parole musika parole sunene na te poete akoma banzembo danger e na kote poete uta kamo parole métis. C'était prise à comment bien ngam na memaye na yemo so totala bige vieux oyo a marché monter na yemo pa lo bango na bémission mais soki le loko lo bango oya kola na musique te siko ya kola na musique ya kola na musique ya non jeune carrière ni non jeune siko ye musique ni abeta ki abeti na bo te po musique ezali to mona ata ba griot o télémezo yemba po ba zo message siko ye message na pesa na musique azaleki na biso il faut peser ma maloba na ye o azoloba ve na ye o azoloba ve na ye yebi donc so bazotinde na chemin ezosali mabe moto azotinda ye kota bazonga na kuza osenga pardon ya donc mabe petit na nga se soigner ya petit na biso o azoloba no mbiaka ya kala okuta biso na makambo ngo eyeki na problème akuta de yanga na tema likolo et peut tant que moi na wenge na ndimite malobo ya lobi faire cher de pour la roloba to JDT to ata la course to ata big to seleo ada petit fois peser maloba na bo ma carrière o azo loba ne mbiaka ya kala bi ke venanga o azo conseiller au grand frère nanga na ko benga ete na na téléphone o ebse tout doit na caméra petit na ngai contrôler biloba loba olanda podium à parité Paris si la te papa c'est bon soldat wenge akole la raté akole la raté na cadre que na 2022 boy obimi côté mo bozo ba kinganya za grand prêtre mabeti yoko to vana prêtre o akela batu tala ba artiste le ba faire cher de poule ba créer pas mutu wana yesu ko vandi belem so so la likambo mo boy donc pour na ngoza bon raté mais papa na bien comment yoza musicien ozile mso kacha 50 000 futi ba $200 siko yo mo ba choke mela soupe na ndako nozo za moi so somba sac ya Chanel et lobeloni nga benga ngo l'argent volé osombi karo pe ndako yo mo pendo vendre pas à l'aise obi ba ngende na za boye na zoki kasemo ya 50 chaba na mutema ya bomoto futi muninga yo ya passe futi 200 onde ni basis ndeni to kanga 200 zo 200 te nga benga ngo l'argent volé papa ko banga biloko wana ti yango na kumisa bankolo to vana Panama ba deko ezali adeko côté wala matba CPA na bango pona nga basala tamo basala nini babeti bien to féliciter bango ba yembi kitoko ba bini kitoko ba sema mutu kitoko to lembisa te pour lelo ndenge komi kasi biso de lobaki ke wenge sila ba beta start mais ndeni ni tous les dégradés tonda de faut quand même ko féliciter na ebité soki ba ba mo le makasu po boya rande ba mo boya MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.
Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, Ngai Wabino, en tout cas, je suis toujours très heureux de savoir que vous nous suivez de partout à travers le monde. Nebalobara, No Change Winning Team, la grande équipe, la grande famille, Congo Révolution News. Vous avez remarqué avec moi, décryptage, nouvelle formule, New Deal. En tout cas, il est là au four et au moulin. Si vous avez ces belles images, de ces très belles images en tout cas, ne cessez pas de lui dire un grand merci. Lui, c'est Michel Kombe, Aigle Royal, nouveau marié. Tani va saluer honneur na maman na biso en tout cas tout ça derrière lui toujours continuer routine de pour stimuler pe biso ba oyo donc le bito emboîter le pas quoi. Plaisir à tous mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de décryptage. C'est le réel plaisir en tout cas de recevoir pour vous un musicien parce que bango doit bien avoir un musicien parce que ça la musique na mbara ya poli musicien le plus nazaka na lokolo wana ya koyamba un artiste musicien digne de ce nom. Il est là avec moi, on l'appelle Musika Sika, Motona Libaya, Musikle, la direction. On a plaisir d'entrée de jeu. Na on a boyo, yo. Mesdames, messieurs, allez-y comprendre, dans le bien d'entrée des jeux. Il est là avec nous, Musika Siga, Musikle, Motona Libaya. En tout cas, te souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de Yomutu au Kati Riban. Pour eux, ils ont formé la Sika. Tobani, on a plaisir. Merci. Au côté de ce moment, on a laissé tomber. Symboliquement, ils ont dit. Banzela, on a fait. Na kansika, oh, ils ont musique griotte. Na kansika, père Nabiso, on a Frank Lassin. Bon, laissez tomber, Zara, Soza Moutumabe. Il faut que Banzela wana, Soilem Soza Impoli, il faut que Banzela wana, Soilem Soza Mouto ya Moutumakas, il faut que Banzela wana na pire esprit bon. Au moins une quantité père en autre Frank Classe, grand poète et Abeta Griot. Ça a plaisir à toi parce que la monio permettre tout au début de l'émission, on a présenté ma condoléance. La famille Judo Mobimba, bandeko nyonso en tout cas balingaka judo. Moko ya ba grand maître, ba excellent maître, ba PSP, biso ba goût ya kokoya na ba shwana, lui on l'appelait maître Magouche champion du Congo, atika ki biso en tout cas d'heureuse mémoire, moli moné pe manakimia, ba o nyonso dotikali été ya pe biso ke toyaka balekinze les andiana biso ne keno andiana biso to sene keno revoir maître Magouche pe manakimia ba programme nyonso ba obséquer les bien. En tout cas, ma condoléance, la tout, il y a famille judo congolais, tout, place à Zali, où il y a sport wana, judo, un esprit sain dans un corps sain. En tout cas, à garder souvenir de malade pour la mettre en abisso. Mais nous avons na musique. Pourquoi la direction? Bon, direction Zali, étant que guitariste rythmique, accompagnateur, na mon que m'a vu poli, na salué que na parlé grand poète béni ko zéro faute. On a vu na biso yebi côté Zali. L'un des monuments, il y a un département à Bino. Monument que tu as Makassi, il n'y a pas de bétail en académie, il passe très bien, il vit bien. À Charabisoto à l'aise. Bon, la direction, c'est un gars étant que guitariste rythmique, on a accompagné en musique. Donc, ce qui nous est banda, nous sommes bazana, nous sommes bananzé, mon gars, nous avons un rythme. Après, les baninga bandi ko yoko baksama, bata ba vocal baye, bata ba drum baye, bata ba nini baye, ba nini. Deux alors pierre angulaire. Donc, dans la zaboye, rythme on a ko beta pe na libula métoline 13.
omona jomo achenga mo 1 centime na kopo na beto so na robeta na kopo papa moi pe kopo tondi donc eza guitare mo epesaka moi mawa accompagnement nalinga yango trop et puis na umela yango trop ba misa mingi to beta ba koma ba soliste ba basiste ba nani mais ngati leo na beta yango parce que na santa nango ndi na zanga lezi tu mais yoko tikala pe mingi wana place wana eza ndoyo lobi mingi bakenda na ba solo ya pe na ba musuba uta na solo ba kwea awa neti ba polystar coréen azalaka na solo makwea awa siko yo soki oboya ko basculer kuna eza par peur to eza par timidité artistique siko nga na linga accompagnement parce que net na maison mère naza accompagnateur mais kwea na nga poto na maison mère tant que mi soliste par contre guitare accompagnement et obeta ba guitare nazaki pe na besoin comme soliste siko nazoka chance akutana ve nanga pauvre Yogo que son âme repose en paix à partir de pendant des moutons a fait un faut bêta rythmique ya au moins il le peine la tête expliquer na bêta mais musique dans ta comme on yo entouré ya ba vielu ya ba ene moko ya makasi na événement moko to koleka ya pas longtemps debout yolo na moni grand-père Benz Boziana na moni père na biso Juna Janana na moni vient na ngai de Souza Santu na moni Chamberton et puis na moni Vejo Maliba na moni Vejo Mali via Vejo Mali via grand pote na moni pena yo na kati na saluer Vekota Zali to na Vekayen en tout cas Vejo Mali bota to na Vekayen ngako de salanga plaisir ngasko mutuna na ngeza but d'abord ya événement wana et puis déroulement na ngole kaine. Bon, d'abord, événement, d'abord, on a fait un remerciement trop à membre de Debouyolo et puis administrateur de Debouyolo. Sans oublier Venabiso Kalar, Samba Moute Samba, Maître Rupa. Donc, déroulement, on a d'abord fait à Bana quartier Yolo. Et bah ça qui fait à Yolo, bah jusqu'au Tobenga Bastar à Yolo. Il y a au moins un ensemble qui. Dommage qu'il a approché la dans la state et puis la côte fondé moté. Il y a un moment bar ensemble qui pena donc biso tunde to qui na volonté à quartier. Donc ndenge to zaki na soki mona to yolo artiste za ki ngaza la wana. Il y a un moment micho za la ki ba Vejo Mali ba uti Bruxelles aye ba nini. Mais vraiment là qui fait mon en tout cas bravo na debout yolo. Na pesi bravo na Samba Moute Samba en tout cas fait vous les gars bien. On a déroulement mais but na ngeza ki exactement. Bon but na ngeza ki 10 ans. Il y a résistance, 10 ans résistance, il y a mythologie de Debouyolo, il y a un qui grand fête. Donc il y a 10 ans là-bas, et puis les gars qui très bien, à mon niveau, tout est yolo dans la ville. Ça appelle le place à retrouver à Makassi. Retrouver, écoute, donc, colossal, bengani ko bengana. Donc, les gars qui vont vendre 10 ans, mais colossal, 5h, 6h, vous avez dit, dimanche, lobby déjà, m'a ramené dans Paris. Vraiment. Mais vraiment, les gars qui fêtent très bien, féliciter Bangonio Stovoma, papa Séraphin, tout. En tout cas, plaisir à trop. Mais du moins, on permet de faire tout dans musique. Les autres, on a bandal, na wenge na bango, na esprit wenge, tout ce qu'on sait. Mais avant tout, comme mawana, kala uta kala, tout à l'heure, on a esprit à langa star. C'est-à-dire, vient à biso joker, vient mon teti à liboma. Mais là, on a posé la historien. C'est mon plaisir à moi. Historien. Marambo sola, si quoi, et là, on finga tête, ko négliger mais ba jeune lelo ba ko robeta histoire ote na la ndenge na fait pour na vanda ni na parler na mona bezo kundola ba chose ate on mona no ki tadana na Dallas bona mo ba mo pe avant tout ya esprit wenge to zalaka na esprit langa ça dit vient na biso joker te ya osakana te vient na biso joker na ba master na ye ba papa na biso Juna Jana na déjà Dallas déjà dans un esprit nango avant tout un esprit ya bandal. Yo en tant que moko ya Dallas c'est pour ça que Dallas na botema na kenda vagaste Dallas maman Paris Michel Kombe ogili baya ayaki na vacances na kenda vacances c'est-à-dire on a Dallassien typique na bana Dallas za mutu msupo ko utalem su Goma oye gishasa OK Paris mais ngapi na longwe Dallas Paris motuna nga so ezaboye sunga ngai sunga bato ba otala biso merci yo za Dallassien typique mais oza pe mwana ya wenge c'est-à-dire on peut taper les solo esprit wenge pour passer par wenge différence n'est entre esprit wana langa star Dallassien na esprit wenge oya banda différence na bino za niveau ni bon la mona bino ne moko mais jusqu'au sunga biso bon déjà différence na biso zali un Dallassien déjà biso tout doit bandulise mutu to na yolo yembaga pour biso déjà vela tika ipso na nota likolo vient au ganga de l'écolo en plus la difficulté de souffrance et ça maloba grand pote vologo
ayebisaka wenge difficulté za souffrance te to mpe obine toza boye wenge mpe ezongelaka phrase wenge sikoyo balela yango bazwa yango difficulté mpo difficulté kozala me obeti lichara florin biloko ya mokili obeti biloko ya mokili mais souffrance nde sikoyo ezala mosu leo napiaka yango mona aide à la c déjà aza moto alelaka te et puis aide à la c déjà aza moto ya esprit debout so okutana bato lokola batinola bo bafirme molenda do ozomona moto déjà aza ya kolamuka donc jamais akoyebi soki nayoka moka te donc biso deja toana idéologie toana deja na yolo endurance ventrale tolela moka te zela teke baleve dans la sien bonne endurance ventrale papa mela mai me osambwa mela mai me osambwa te mais endurance toana ngo yango tolelaka pe te mais nzambe mpe apambolaka po mikolo na yebisa bango nzambe aza malamu ayebi mo bavenir ya moto papa nga namona bino neti bokende bape premier temps na bino avant toloba bandal c'est-à-dire ezalaka na esprit ya Dallas esprit wana econtamina ntina bayemene ya donc ye ayaka na stoïcisme ne jamais s'avouer vaincu te tunaka nini omoni idéologie balobaka institut moniere na baemeneya na bave na biso quadre na batutu baya yolo kozwa esprit wana babima nango sikoyo wenge ensemble bakutana velai so yango difficulté za souffrance te balati idéologie yango moi bango mpe babwaka difficulté eza souffrance te donc idéologie tout makambo te banda na yolo institut moniere 11-12-13 institut moniere 11-12-13 namona alanga batetu mais non ya dala c'est lelo mosusu sikoli bosuka so bongo boma mpe na mwana na bino akoma représenter non seulement Congo mais bino maître James api dalasien alobango mpe na nzembo ne moko ye mpe naza dalasien esala mpe bino bien donc ye mpenza esala biso bien makasi et puis grand frère na ye ami na nga mpenza donc nga nazala okende na parle wana Gims mwa moke bijou Chicago la grand frère ya Gims donc mais neti mère Angèle aza mère na biso nga so ameni mama Angèle na nzela na telemaka na ndenge nanu ya quartier donc ezaka bamapamboli ya quartier yango quoi bamapamboli ya quartier yango mais mosikle to avancé na biso oza musicien ya lelo te c'est-à-dire obeti mpena musique deputi lelo ozocontinue ouais papa bizarrement na basortie médiatique no mingi oboyaka côté obscur ya musique nayebi te so ezala dû ya quoi oboyaka côté fétichisme ondima yango mpena to te na ndula alors ke na biso nyonso baoyo totalaka bino tozalaka na bino toyokaka mpe bandeko na bino mosusu babeta lisolo ondiri bokoko mpe ekotaka na mwa musique na bandi na question oyo nayebi badérive nango place na ocontinue motuna na nga eza boye ozo maintenir opinion no wana ya koboyaka ekisi existaka na musique papa merci d'avoir na question mpo na nga mpenza kisi ezalaka te il faut secret musique eyaka ya travail secret musique ya travail so oza bon so oza bon raté okoza mpe bon raté bon raté ça ta baterme oyo nango otia na endurance ventrale bato baza babiki bakomaka deuxième étape tu es na bon raté papa bon raté ça veut dire quoi kasi bon raté eza musicien omoni lelo na idéologie mpena ndenge ezalaka na nde toleka pembe na bantsone ya baventsone okomona moto mosusu mpe akomprenaka cour te yango omona mikolo okombwa sika ebimi bon raté mpo mongo mosusu nabetaka wenge plateau elukelanga problème bacoup de fil telefone esonaka o musikle ndenge nini bobenga wenge plateau namona lisu baya korépondre nga na peti nanga moko oyekuti na peti nanga wana nkolo kaka batela ye babilo mosusu eza babale perdi sikoyo na babenga bon raté kozala moto un exemple moko ya bon raté bon raté kozala moto oyo ovandaka na prêtre mozalaka complexe exemple ka yango wana bazali mpe baza ebele neti te nakopesa bakombo te papa yo flashe kaka bato bacomprendre bato bataka comprendre neti bon soldat wenge akolelaka te na cadre ke na 2022 boye obimi kote mo bozo bakeki ngandi aza grand prêtre mabeti yoko tovana na prêtre oyo akela bato tala baartiste lokwa bafere cher de poule bacréer epa motu wana yo soki ovandi bele mosusu osoyola likambo moko boye donc mpo nango oza bon raté nayebi te nga naseki nanga kaka to nayebi pourkoi natunako question nayebi place na warebondir obeti lisolo wana eza travail
eboti ba bon raté, on veut bien. Mais kaka yo moko na malobaka da yo mona ba rambo na landaki il y a pas longtemps. Obetaki les solo ya génération biki pété. Obenga ngo biki pété, c'est-à-dire bi signa. Et obeti solo biki pété. C'est vrai qu'on est qui si pesa. Te qui ezali na ndenge qui si ezate. Mais son bibi qui pété. Yo mo baki biki pété, bazo signer, bazo banga té. Kasi son bibi qui pété, eza façon nini. Pour moni matope yebi. Yo compagnie biso na boulot to. Yo compagnie biso na boulot to nga za reconnaissance zo ba ba nule mususu to mata. Merci beaucoup. To mata sima kombi mais yo za tsima liboso kombi. Chose à dire. Donc moni musique auto utaki na ngona ba ne 2000 na wa 2022 za lo moti. Ya 2022 ba do beta musique na mokate ya danger. De ba ko yebseka yo no za boye. Signé na papier. Abi contenu te. Te contenu ko de musique ya siga. Contenu za te mba mo signé na contenu ya sko signé. Bon moi papier ndo signé ngo to sabo ndimi net. Po eza pena ndenge makaboda kalati. Papa yo mona ndenge to vandi boye. Matope o makamusu to zo ngo normal te. Yo moto compagnie biso na ndule. Ba ko biso pena msu musika na 6 ya kini menaye na Paris. Na betile mso pa Mbutalombi. Ils ont la place. Ezaka la place mais eto yeba makambukala. Okomona pena msu messe cocatrice. Abengsile msusu kingandi abeta Olympia abeta. Et combattant pe azali abeta bien. Papa na bien. Toloba lelo combattant c'est bon. Toko niete combat mboka toko beto tobokela ngo ba fleur. Mais le reste est français a signé un bon contrat avec artiste moi papa to kena ndula gimsawa. Tomona bina tomona ba CRS ne ba tourner stade. Yo ya no bambali banga. Tomona ipendula daju. Au moins une prestation ya leki no Sarbati. Sarbati na pese mbo de Sarba mi Boni Sarba. Sarba boyi biso ha. Na mona ekala papa na ebite Sarba so akomi na nzela nini Sarba bima libanda papa yo bina. Sarba boyi biso. Les gars pas ba communauté ba loko mona na raté. On comprend. Ce qui ben ndule bien sécurisé les kanango. Soit un festival mo ba bengsila msusu balek na biso to bande on a so eleka mais on a lo balelo artiste na comme on ndie ba perdre esprit mo boy. Bon d'abord façon ba orchestre ngo sa mebele. Bon orchestre mebele bon. Total la agenda ezokeni. Ma génération on a peu oyo bengi biki pete bitinya sinewana. Parmi bango bazomo on dirait bino pe bansen bozo jalouser bango quelque part parce que bango il se donne l'impression que bango ba ye na mayela sika c'est-à-dire bazo lia na ndole par rapport à bino bozaka ba langa nzembo c'est-à-dire oza passionné to yo za langa nzembo do yo vi na yo za musique mais ya ye musique égale business azo beta ndole azo gagner azo zo car do payer parler ba mo na bino loka ba jaloux na sepel ga maluba yo lobi na mona ovana un peu pour lipot au moins la musique ya Congo guitariste ozo la razarate na sepel go ba vena so makaba lobi le ba rattraper ce comme ko na fondé masela papa ozo beta liso ga munda payer parler lien na ndula payer ozo mo ateka l'argent volé en robenga on est so mona volé so ndeni na yebina mais papa na bien comment yo za musicien ozile mso kacha 50 000 futi ba $200 siko yo mo ba choke mela soupe na ndako no zo moi so somba sac ya Chanel et le beloni nga benga ngo l'argent volé osombi karo pe ndako yo mo pe no vendre à l'aise obi ba ngende na za boye na zo ki kase mo ya 50 chaba na mutema ya bomoto futi muninga yo ya passe futi 200 on est ni basis ndeni to kanga 200 te nga benga ngo l'argent volé papa ko banga biloko wana ti yango na kumisa bankolo to vana panama ba deko ezali adeko côté wala tu vas moma ba big sarate avi busika sika adeko ezali makasi na adeko ezali ba Michel Kombi ba mo ba boss entreprise ezali donc siko bien pe mboko yo ma campagne e bana rate pena so mudaito nga ma campagne ko siponga vanda ana sentwe donc na métro ligne 13 pona ko ma Champs-Élysées na 7 minutes dépa oh nga na sentwe pona ko ma au moins Champs-Élysées ba baganga Champs-Élysées 7 minutes na pale nanga sima yango loko na lelaka en tout cas mindele en tout cas Macron merci ndongo longola ma campagne na poto mais né sur scène fait sali quand même papa yo tanga nei ero neti nga pale za ngo so zuna neyo ka pe pala nei ya muke yo so ya mvimba nga ya mvimba donc ko banga makambo wana te zo ka teke neti nga na nei to na 3 minutes si mandako si makolo ko tona so pe na kimi mbanga bimi na ke de scène na kimi penda ke na sport pe boye mbamona koti wana na muni ne yango na baluki suna zoni pale
Et l'ongole le mot. Il y a un moment où on a ma campagne à la CP là. Mais bon, c'est la vie. Mais musique, le mot important, guitariste, moroté, à rôle bazan à l'art, on s'est retrouvé. Un rôle au banga, je pousse à réfléchir en même temps. Mais les gens on a un Congo, bazan non seulement ancien, bah expérimenter, puis bah yebi musala. Je n'attends pas comme bon à bango. Japonais qui auto, habite en Wenge, habite dans les marquis, habite dans la maison mère. Les gens ont hérité Watanabe. Alors c'est ça. Alors c'est que les gens ont hérité. Alors je vais te père de famille. So quand se retrouve il a ngazate. Félix Tyson. Autant na quartier latin, les lois na fali popo. Autant moula partout je bête na fali. Parce que ba net ba on a tiré bon le à titre illustratif. Ba père de famille le rôle là-bas. So ba se retrouve bien ba ni ba zonga na ba Congo ba bête na que ça ba jeune. En tout cas, question est bien. Question est bien ma casse. Autant que des guitaristes. On a pris exemple bango balé. Parce que ba ça expérimenter ba bêta, mais les ba zo bêta na ba jeune, ba zo accompagner, ba zo bêta. Ba ça ba responsable. Ça va se retrouver te benga ba za la puis on a été. Au moins des talbosso est na peut japonais. Japonais da bena mwana ndako puis les solos japonais da que c'était. Et ça permet déjà caché à japonais. Na makambo japonais wana za bena charge héritier. Et puis Richard garçon oh le soir za nango ayeba okabola. Mais ce que yo tangi de et bon est-ce que son ebiso tangela na soliste ya soliste Beckham combien ba combien date ya nani Pati Beckham combien na luka mi sepe ba ibana lisu te mobulu na luka ngo sigo yes go salaire neza combien na luka na ibité en tout cas na luka na kombo nana omoni loko tuninga vérité nango za ba mutema guitariste congolais wa c'est tu vas te banga te ngana yebi ngo ngaku na reggae faina za nga chanteur to beta super la gamme faina kota na chant dans na bukana mabe mais bon retard ezate mon mso to megata fwango ya rock beto megate lo mo 3 minutes à dosage to ya nango na suka ma tuna ona ya nango to ya nango na suka mais na suna constant mso na salaki parce que na pesi vient na ngai Che Guevara depuis qu'il a fait ces mots parce que ça parmi ba groupe to bande ko zala wana académie na beau marché on a vu qu'on a vu sur les boucs à bout à quartier ça dit il y a plein à quartier ton nos zala wana ba tout CNN comme toute la famille ba tout musique le outi kuna outa poto ozonga kin avec tous les risques oye wenge mais fona lukaso soki mutabonga azali mutauti na wenge alongwe yete ke ya zongi ne la costa zonga te yo wenge luka yo ozonga wenge ne ya vers yo po ozonga pendant qu'il na poste ba zonga sara yo ba coréen ba za ba flam ba za ko zonga so ba zonga sara na lingana mitu na tilelo eza talana yo to bokto solo laki un moment mon mele moko boyo on ne sait jamais ça comme les qui si toi eso mon mele moko mon mele ndeko ko to solo mon mele po ça la manote bat bayaka wenge bazonga mais yo siko yo wenge nde luka yo zonga te zaka koza respect et puis kolinga travail ngalinga travail trop nalinga bina travail trop yango mona va 20 tonnes aloba ba sala signe zonga nanga et puis tokenda to sala orchestre ba faire na ndenge perkitaka et puis kinda na e quartier latin en tout cas na remercier à tous surtout na remercier à tout papi kakol yebina mutatombola ka fona benga musika nene il faut kozonga ya omoni ti lelo na sala makasi to garder ka relation toza ba tout moi problème rose à la main toujours une mais plaisir à toi parce que je me rappelle encore Toromi Goya na la samba wana je peux me tromper mais na yebite sur yo quand te dit ya eza na mutu moko oyo abanda ko tout molayo le roi lo mususu asa lelo ba crier asa la promotion ya terrasse na yolo et c'est le scrum et on a bien benga raé wana benga gen 5 combattants vous comprenez que babla beza solo c'est-à-dire un mois à tout molayo un mois soko musique e kati abano sa promotion ya terrasse na yolo après awa tokutani pa ya musika sika la yolo Aquaman en États-Unis tu peux se moto kuna Aquaman c'est le yependa en tout cas il y a dans la famille adape moko ya bato sunganga trop tina sala terrasse na kin c'est le acha penda ba bafle ba kits azwa penda ba bafle musique nene ya ba salon na koma bina karagaya tu ba bafle ba kits maramuto donc en tout cas frère
ba merci belé azaka bena mutamao kolanda faso abimisa te faso abimisa ka ezaka mokili pe ndenge ozosenga mais c'est un bon garçon et puis nga souci na nga na vie na linga ya tika na poto abongisa administratif na ye makambo na ye adoki makambo to ndenge atambola wana nga esala nga bien mais ça l'est bien parce que selon on peut commis et commis non ya okufa parce que to là pour ça ya kolamusa ko boka pétrole na moto et puis na separato en tout cas frère courage ko tozali na linga pe na sala loko wana ponga na yebi kin ndenge marchaka omoni ba jara ba toloka ba sele so azaki na kin azora visa mosu ba yo lekele liboso ndako na bato basomba voiture ya sika ba beteli autour ba beteli autour car ba beti pimpipi oyoki na kata parler mais siko ndenge dana o lekele na métro oye mo matara déjà RN na mona na ba RN beti ko snap mais conseiller parce que Mikolo na mona yena prophète na Denis Lesse on dirait Mikolo ba balle perdue so beta makasi mais moi tant que moi qui en atterrissage yo en tant que moroza ba pirier pour conseiller c'est Léonie bon elo kana son number aza oza muto il faut que ebara ko lekisa makambo mokili yango eza biso te za nkolo lobi omona to leka bat baroya donc il faut pas ko tira ka vient so laisser ça mosala na nkolo et puis ça no va bien na ebi idéologie na ndenge loba ke vumena liangu ba ke na sambwa idéologie na donc ça no va bien mokili za nkolo bomaka makambo wana eza dirite ça la bien na bato. Merci na conseil wana. Merci. Mo cycle otonali ba ngako na plaisir wana na olinga soto solo là en même temps solo libiso na boyo. Nyonso yela osala. Nyonso yela osaka na. Nyonso yela yo. Sakana nango. Elo la biso ya Antoine zelanga na kwe olo academia Mesdames et messieurs, rythmique. Transition Oyo, on a dédié à mon partenaire privilégié de cette émission. Lui, on l'appelle Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle. Ah, Porte de la Chapelle. Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle. Kumba Token. Donc, du côté, on a confiance, quoi. Merci beaucoup, notre partenaire. Mieux dédié à mon banane. Bon, pendant la dédié à mon Samba Moute Samba. Samba Moute Samba et puis na dédié on a Michel Kombe Aigle Royal des fois té donc Kiti Asika à rejoindre Bino nouveau marié nouveau marié là tango papa bato banga loko ngoza ngolo te na on a conseillé matopi babanga ngofo ngata mbola na makolo ya nzela merci papa courage et puis na dédié on a firmé Moulenda Tino Labo
et puis na dédié on a Kapibia te Fifi Bea donc na dédié on a batunanga tout bagelo ingila avant no matope plaisir à trop motuna ozo la avant tout nga mona seki parce que na yebi que et ça plaisir la mutulanga dali Vancouver Cocody Coco totalaka eloko wana ngana yo tobukana na koseka obusanga zunga zo musika na zango tone ngote musika ye question na ngeza boye ozana batu mobo oyo oloba maloba il faut retirer ngo n'est-ce pas bien il faut peut-être ça sonne mal les habits retirer batu baza banani ba producteur yo mona niveau lobake producteur romi koteka atote producteur romi koteka makaebu ya pembe ya ambassade mais les lots tozomona fali popa alors c'est produire ayaki azobeta azotambola baleki na yo pe bina filé ayaki azobeta ba showcase na ye Robino Mundibu ayaki ba produire ye pe passer par là où ça ba showcase na ye c'est le ça ba showcase na les États-Unis pas zo produire na ye ba côté ba beta beta en États-Unis parce que ba producteur wana oyo baki ba oteka ba makayabu ba moteka ba toté ba moteka ba ankoro c'est nga ba pardon retirer parole pour Amadou Djabi ko taillé à la musina wingi un peu producteur bon vous avez raison hein na s'excuser devant tous les producteurs dans la ronde le rôle bateau pour kanginga mudasanga qui ça Dali Vancouver obigo muta mystique en tout cas tous les producteurs musika sika beaucoup d'excuses na ndenga mabete ba dego musique ba grand producteur si ba mutunanga Seniko Lumonanga ba grand producteur ba Désolé London baba grand producteur Désolé London City ba Jimmy Bofosa ba bienvenue makanga wana mutunanga producteur ambila ya tambolaka na sakine ba CD na système makambo ya na kati producteur ambila bienvenue makanga et puis muninga cho mbomba na pesi imbattable tena na s'excuser omi wa musique oh là là comme Peter merci comme menga fendana mai merci on était musique révolution non da bazelinga avec musique de menani la ensemble la en tout cas mais ça linga bien mais en même temps permettre que la tout na musique da comme menga fendaka quoi tout monde qui producteur moko pe lisusu ya monene Amadou Djabi aye à la musi makamba la musi wenge parce que yo en tant que musicien comprendre comme ça to vandaki to vandi to boulé to tala na ba yo casserole yankuma ya mayele yo casserole la onenge nini yo casserole michope bimi yankuma to so la michope apo est-ce que michope quoi ite quoi yo square otali wenge première production deuxième production à wenge en tant que musicien non bengo musicien parce que yo ça la musique ça la rythme côté artistique pesanga critique na yo il y a ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Très rapidement, pour tout le temps, bon, d'abord, merci Norma Top la question. Au moni, pour nous d'abord, on a félicité Wenge. On a félicité Wenge, grand Wenge, parce que 25 ans à répéter 2 mois. Il faut dire ma batte. Pour nous, pour toi, on bête à Zénith, il y a Pamba, tu vas répéter une année de 8 mois. Donc, côté on a félicité Bangotou. Banoko patient kusangila les princes makaba ba masela ba noko mwinga ba titina ba Burkina Faso ba tutu ba beta vraiment na sima orchestration et puis na bato liboso ba ventone ba mukulu ba yasiel ba tutu ba noko lias pour au moins les jeté bozana cohésion pendant 25 ans bo beta 2 mois donc lelo ezo lekela ngo to mona journaliste moi ya mukia bandaki lobi akomi pe expliquer bato e faki bakangare bakangado papa yena makambo yo non olingate o attaquer journaliste na plateau na ngai quand même o attaquer confrérité te tout nanga nini tinga na attaquer musicien bon ça va bon on attaquer confrérité mais est-ce qu'on a expliqué parce que voilà pour mutu to comme directeur artistique c'est ça le problème mais nzoka ne pour nga il faut to mettre ba maboko 25 ans à répéter 2 mois pas ça la matin da jukutu abeti na stade à répéter pendant 2 ans 4 ans donc moi ni ba discussion to ça la même kolo CD1 kolo image on est ba CPA na bango pona nga basala tamo basala nini ba beti bien to féliciter bango ba yembi kitoko ba bini kitoko ba sema mutu kitoko to lembisate pour lelo ndenge komi kasi biso de lobaki ke wenge sila ba beta stade mais ndeni ni tous les dégradés tonda
il faut quand même qu'on félicite. Naïbi de ceux qui battent par moi les macaques pour boire en débat pour boire. Mais ça lui a plaisir parce que moi la nagi pe Yacham l'homme de Milan Che Varamente il y a sa génération na bango pratiquement alors bi tant bazo beta na bande on na bango wana wenga zangi ne loko moko boye ya particulier c'est-à-dire reconnaître qui eloko mona wenge parce que yo pesko en tant que mwana ya wenge ya kati ya wenge eloko ngo eko za netene bon eloko ngo eko za la wenge biso bete la bamba lever de rideau on a tout bete sur la gamme au moni biso na sur la gamme na ba masande to za na bango ba chela ba Lacoste tout d'abord rêver au caisse on kolanda tel lelo lemso payer ketch olati ketch mobo lemso leba makasu na yo comme ni na makasu tena pesa explication pour za bololot on va donner ba makasu na ko loba ko cracher sur wenge non to pesa respect pour ba wenge ndenge za wana jeune tout ya kisasa arrivera wenge nem de sa idéologie moi ketch bien moi nini pour sera kala to ba bata MP ba to vendre ma campagne wenge ba ndiko ba signer ba kuma vendre kuna donc baba tout jeter la bamba fleur qui a connu ko diminuer la bien net biso bankabo ngana oboya pe na plateau na loba na wenge da danger grand wenge beti bien en tout cas bravo na ba administrateur nyos tout vena makaba masela souverain mukulu ventone ba tout équipe complet ba bravo bo beti bien séparation 25 ans cohésion 2 mois ça la marate ngaku tout bango pona ngaso ba tunenga na ngaso bo répéter à 3 ans base la montant base attends mais quand même ba beti ba ça elo on a bien bon mais moi na bino moko pe ya wenge ole na moni batutu ba mo boakela e ba sasi ba grenade robi nyumundi la mission ya confrère moko alobi je pense c'est mot abi ba vient na biso ya wenge moko te kati na bango akoli na talent ne papa we makola ki na talent na yi batu mingi wenge ba se sentir choqué alors que za mona pe ya wenge ba moni le roi de trahison na za mona wenge robi nyumundi ableka la maison mère c'est-à-dire ça peut branche wenge atope na ba wenge na yo omoni petit na ngana so azotala TV na ndako na ye ayebi vu azoloba moni robino ba mona longa wera c'est moi songa biso pour ngana bi déplique ngana bi ya déplique papa na bi muto moni ovane oyo administrateur makambuti na be moni po petit wana petit na nga frère na biso mundibu pa moni longa ventone ya ko mo expliquer na ye mo aloba ango auta lemba aya yelona nga una dayo faze mera ipsinga bazo luka o libana atala yo komi anene o te vena yo luka yo o me maye pa ventone ngam na mema petit wana loboko na côté na parler kutu et puis parler kuna ndeza za faut te atelema na o libanda na ye maleme fi poete to na parole na libanda parole musika parole sunene ete poete akoma banzembo danger et na côté poete uta kamo parole métis na c'était poese akoma bien ngam na memaye na ye mo so totala bi vieux oyo a marché monté na ye mo pa lobango na bémission mais soki le loko lobango oya kola na musique te siko ya kola na musique ya kola na musique ya ça non jeune carrière ni ça non jeune siko ye musique ni abeta ki abeti na boya te po musique ezali to mona ata ba griot o télémezo yemba po bazwa message siko ye message na pesa na musique adale ki na biso il faut peser maloba na ye o azolo ba ve na ye o azolo ba ve na ye bi donc so bazo tinde na chemin de sali mabe muto azo tinda ye kota bazonga na kuza osenga pardon ya donc mabe petit na nga se soigner ya petit na biso o azolo ba no mbiaka ya kala okuta biso na makambango ye na podium akuta de nga na tema likolo et peut tant que moi na wenge na ndimite malobo ya lobi faire recherche de pour la rolo bango to JDT to ata la course to ata big to seleo ada petit fois peser maloba na boma carrière o azo loba ne mbiaka ya kala bi ke vena nga o azo conseiller au grand frère na nga na ko benga ete na téléphone o c'est tout dans la caméra petit na ngai contrôler biloba loba kolanda podium à parité si la te papa nga mona zobena succès zobena na succès monza première petit na nga keba musique ya nga na zobena nga mona zobena tu fais da ola tabani tambola XO pecho bandi sika bundana ka ndezo kende koya pare za ngo succès makambo te sala carrière oyo kotika la lobby atika onieke ba vie moko bakola na misala bango boyesu kwa kola na misala ngasi adaleki faut s'excuser na makambo wana et obume carrière ba clan wenge comme on dirait
on dirait à trahir clan, on dirait y a un moment il y a clan et rôle babo. Écoute ndenga zawana akamwa na biso. Il faut dans les kenge ya maloba na ye. O azoloba ne mbiaka na ye bige ve azolo fikinga ve na biso. O azo biso na makambo. Aye bien bien kota vandi. Aye bige musique le soir lobi bo aza ve na biso petit na ngai. Faites attention à biloba loba. Et au bon mayo petit. Yo za pecho utaki na idéologie. Ozo ki pe ko tout temps bien te yo ebikaka. Condition de système. Contrôler dans le système ndenge zalaka. Oya obebi sa carrière. Olanda le yenge de papa. On sait que après Wenge, le 29 octobre, un autre Congolais a se produire dans le stade Wana, lui c'est fallait pour pas. Ouais. En tant que frère d'Ayope, s'il faut payer sa conseil. Parce que à part Fali, il y a plein de choses dans la scène à s'annoncer dans le stade. Il fallait payer cette date le 29 octobre. Didier Lacoste, après Fali, il y a plutôt Zelaï. Il faut payer sa bangon balai conseil. Pour ne pas stade de jouer au rôle au bané. Banana on a fallu. Bon, conseil quand on paye sa bangon. C'est banana on a fallu, moko. Fali et puis Lacoste. Conseil na paye ça y est. Soka oyokanga musika. Pona ebiga oyokanga musika te. Lemso amona ka musika la conseil ngani. Abenga. C'est ça la deuxième souba tourner pe ba Rolanda ba. Comme si conseil on va prendre à laisser. Les obligatoires te. Abenga vient sur Kofi. Alors vie conseil la ngata démonter pour na publicité un système. Pour makambo ngata relais. Ve pas ko lobela ye. Moi batu pe ve ba ye. Souve pas ko lobela ye bata souve ba ye. Po ezaka makambo o chapot. Conseil ngako peseka yango. Pona na deuxième conseil te. Oh. Et puis zoka instrument bien. Na lumière bien to yoka songa ndenge tozo yoka ba sonne za. Donc na pe na conseil muso pe ça te bika papa. Lacoste. Il va bien après Fali et pas oya. Lacoste na websa Lacoste boy. Abenga 20 tonnes. Vient na obeta na stade. C'est là nga pe campagne ndenge za la. Et ça ka makamba passer relais pa va na bango. On comprend donc là on a le bagage yango na puis va contrôler puis va prix na bango po wenge bet na $100 et bet na 5000 francs. Bango so ba cha 400 €. Et $400, là on a aussi payé la conseil bango na $400 et puis pour tout ba on a 20 000 francs. Ba bonne chance pour tout on a 20 000 francs. Et où les gars? Ah papa qui est là pour tout il faut 20 000 francs. VIP $400 papa. On te explique ya luka kobeta kolega wenge. Kilelo te papa. Kilelo ngo ezana nini songa no kilelo ngo ezana nini kilelo ezani. Bon kilelo. Parce qu'on a vu que bino go beta wana wenge après wenge ba academia ba maison mère ba nini YouTube ezala kité. Bon kilelo pona ngai ndapna kilelo na devina ngo beta menga na mona kilelo kana mandefu. Kilelo pena pona ngai na mandefu. Michel Kombe. Yoga musique. Kilelo mandefu. Temena o devina neni. Pona mona lemzu ba jeune va tambola mo barbe belé. Pona nga devina kilelo barbe. C'est pas possible. Non, les gars comprennent ma moloba. Kilelo. Yo to nga kilelo ko yo faut tout na innocent. Innocent oyo le gana plateau c'est innocent kilelo za nini. Pona nga. Po kilelo za mutu ndenga zo. On etinga musika zo kilelo mandefu. Omo mandefu za kabatiki songe bo tsekiti ko to salebo. Kilelo penda yango. Oh. Sortir Papa Chéri. Papa Chéri qui a sa l'émission. Le roi de la forêt passe à l'émission. C'est maintenant peut botter mais il fallait botter. Qu'est-ce qui fait que ça donne l'impression on dirait comme un clan. On dirait côté Wenge, on dirait côté quartier latin, on dirait côté warrior, c'est-à-dire ils ont tout le banane nous les kenana ora bongo ou bien esprit ya ruluka roleka musu c'est dans la katwa. Théomoni net va sortir médiatique wana pona nga Papa Chéri Soli mabete. C'est une génération il était trouble. Oh menga uta super la gamme na beta fait na yogo ce qu'on a dans génération. Na beta fait na ngwa ka na obetele vena vezo yeni. Na beta super la gamme. Vous comprenez? Na yepe na kauka musique ba na kauka ba jibemba nini. Après na maison mais ce qu'on a benga na génération. Ouais génération. La génération mon Papa Chéri na ba wera. Comment tu go? Dans deux trois générations zati. Donc yo pas affirmer que génération zati. Génération zati la cause a dans la maison mère. A s'il vous plaît la gamme da président. A dit président a élu qu'il la maison mère a commis siko qui sika. Donc génération zati so ba binde qui sika ezali. Que mutu abimi sika sali génération zati papa. Kolanda makambo ate génération ezati. Pour ceux qui mutu na génération
kanga langweta musique de barumbu langweta musique de bumbu bobimisiko lemsu boata 4 personnes neti nga pona nga génération neti bana impair parce que bon bagaz mawete ba Inos B ba impair c'est aussi une génération au moins neti faut na so mto tangi na gaz mawete yegutu ana ba limite ba gato bivens vous comprenez la 5e génération ko courir pe mais neti biso tu ba mbiaka bo to ute pa bato eza loko to benga faire cher de pour 5e génération ya nini mais bila lobaki 5e génération et bambisa minene babimi c'est bila kosaki biso te bila no saki na ekara anonsaki mazaki conseil ya utali na c'est que bila kosaka biso pa lubango bila no saka mais azaki conseil ya utali pa 20 mais so to lobito na listing na minute yo il faut tout le monde que groupe moya bumbu ebimi babimi pena lemsu bon biso groupe a bumbu dumé na biso comme lemsu langweta bater na biso comme lemsu kavacha biso yeto esika to bimi 5e mais ndenge zaka bolemsu musika ke sa orchestre na e non papa toi 4e 5e mais atena pesive na mukulu raison bien raison faut pas les être c'est moi qui est pratiquement vers la fin parce qu'avec mon cycle tu retournes dans hôtel au début vous en studio on peut parler biso l'or à moto 3 minutes à dosage producteur à mon année autoproduction 3 minutes à dosage et autoproducteur de mère et mon dache makambo mère venait senga musique neni zo mo loko yo sula ngade na za studio na pale ezaka lem susu ko benga mutu na sali lem su pa kade na kena on a parlé ngam na côté ya biloko donc et les canons papa musique c'est ça parce que producteur ça va le souhaiter aujourd'hui c'est na makambo na yo me mangambo ndambe na ngato la meki kaka bon ndenge na zawa na pour parler na obondi la pe Michel Kombe to collaborer pour na mobile image donc na sengi penda en direct Michel Kombe et côté wana ngana la confiance na epo no poids et puis prévenez que na obeta ngo bien na invité master nga de Nzumbonda et puis na bengsi Douste Maestro oya Doumer et puis na bengsi petit nanga Ris Solo nga modi ana ozana rythmique wana et puis to kenango bien côté basse côté basse na koya dans te biso to beta mais so benana di basse il faut na bendaka partie basse partie pas dire wana maestro biso to zaiba ngimbo ba partie omoni musique ya lelo bato mo boya kana o mati pantalon chema ndefo sel makambo ebele na lobi nga za ki ngimbo ya ba partie ya ba champion vous comprenez bato mingi balekana ba plateau awa ba lobaka il faut boye ba orchestre ni siko tuna bato mususu yefe biso bon yozo orchestre ni okingani betango na ane na bino na télé poso beti si vous plaît la gamme mona ngole msu ya 1900 quelque bimana ba OZRT siko bato musu balekaka OZRT za akate au moins avec mutu musu achema kelele mais yusko utana orchestre ni okayo so te ngande na zabo na utana sommet sommet de nino de bumbo beta boy néa moteur de recherche mon yango donc il faut quand même tous à la bateau papa donc bateau basala boulot faut toujours maseke zalaka ba maloba msu tolo ba télé zo boma biso ils ont bimisa biso lokwa ba ngulu baso ba banini donc c'est pas bien ya ngo mona ngeta ke mutu libaya na banga maka mandulo ngapenda soko benga na yo betela yo en tout cas ça pena makasi to na siré pour na yana ngati na oyate papa nga mona réalité makambo papa mutu lokwa gampo de fait poli azolela viens à grand point de taba solo via beta mais dara vient biso apete so 51 na soki ya carré tozala to ma vie to lobela 51 na carré biso to ba guitariste photo chapo nga ko na la pena vient ensemble la costume pour via beti trop mais si go so tuni vendeni kota poste ndeni ma solo za ndeni via so bina donc découverte pour moi en réalité mboko réalité ya makama ba to ba fait poli fo ba ke sala okol na kini gouvernement PC atambongo pour côté salaire boulot ce que ça net car gouvernement ko chaper poids ya omoni musala musique natala ka moi lemtu mutu moi leki na télé ongande na zaba na payer des karasika camion volé papa to beti biso to sali ba parti so ke sumba kara 50000 ozimbongo siko tuna siko mbata na ye mso bakabeli papa mbate za la raté mbongo coach orchestre kaboyela bato pour le basa musana courage to mona mutu zo bage ngale mtu na zawe na sombi sikara sika me miso to beto la foot la kikoso moko ta bumbu mais na yo moko na ibite so lo benini siko bana mission ba la kelo mabeti ya mtu mwa to okuta ngana makambo ngabe na makambo yo ande onanga na komona ngo kenge
Dosage, dosage, na komara 2022, donc bientôt. Et si là, les gars, na chaîne de Congo Révolution, dans 2022, et si la T, il est caché jamais goléga. Et puis, na remercie, na bonne autant à chanter au pan d'imé au Yembelanga. Pour ça, mais autant à Gaga de Bengue. Alors, il y a une la musique, il ne faut pas. Chanter au d'imé Yembelanga, merci. Et puis, bateau de Robert, à un côté dans la section 4. La mission va d'imé Yembelanga, tu vois, merci. Trop maintenant, c'est le Vikines, Enani, Maso Akini, Ota et pas Félix. Nasdaq. Nasdaq, Tenani, Guilin Samba. Grand chanteur. Il y a un bien ah au tindra to ebinanga ekende na nenga mail kaka to kitaka na mail na portable Eric Bamba Ziango bazuka audio na ezoni il est un bon chanteur et puis ba chanteur musu ba paré na bona nga loba sona lobiga siko ba bengi bango eza single donc na sala des séquences ba générique et puis na des chansons et Hollanda de ça le roi 4 mais par contre dans ça l'album 5-6 chansons. Oh Zela na bonga mana. Pour ça album a combien de titres? 5-6 chansons. Donc 1 0 na 6 na suka. On est dans la intimidation la vie na wenge zani. Oh papa intimidation de 6 chansons combien de CD? Combien de volumes? Papa donc ego za na ngata lem suba 4 volumes. Si vous mettez la kid Duba, au moins l'aime sous CD Mora dans 22 chansons. Ah oui, bon ça, t'as eu beaucoup. Mais la bien, si vous dites 22 l'aime sous 6 CD. Là, ça a 5 et 6 chansons. Na beta souper la gamme, na beta JB musique, na beta Kaoka. Et vous bandez moto emba, vous bandez mo kalat. Ba masa na biso ba kufa mo be mutu mo zo embela nzema onyx loketo. Oui, que logo kala uta kala. Yo mo za mutu ya kota ba bo marché ba cave, bi banze mo su ba cave emba bato bakona ba kufa. O mona mutu abo ba krina. Ouais. Tout ça belé tout ça la maramo. Na ba voko. Na beta 100 et 6 chansons. Album à 100 et 6 chansons. Patika Tanga Zali a comment déjà 40 chansons. Tangolo. Tangolo la tu salam. Tu comme ça le robin sur la souka. Oui, niveau combat Chebig et Bank Siama boy comme le trafic. C'est clair. Tu as besoin de souka en tout cas, bandego batalio lelo ba retenir nini na passage na yo et puis biso tozo ngato des annoncer na biso. Bon bandego batali ngai eloko pende senge pa noko matope, ezaki d'abord on a annoncé 3 minutes de dosage. Tout ça là on ba lobby na site internet tout ezala et puis Andé n'a pas sa programme et puis na remercier en fait on remercie na deux biloko wana c'est-à-dire tout c'est là sur la version CBN to OK pe na version mo ya otenga manette ba afro déjà na okena ba jarka malewa pour malewa déjà za couper décalé et na ba ligne wana vandissez là et puis vena ngwa ndime o imela on sona miko no se ba benga et puis vena ngana ifona zo yepena mobimba yepena ifona zo yepena voix mobimba pour voir na e bana to beta na academy tili ona sepela nango sona beti bongo yo mo komi na bona te na bona ngao tangi ba yo bengi so meka ko tangi mo na alo mabe makasi 12/13 12/13 kabala oya yo na tout nga bena plaisir à toi musique yo bandeko tout bolinga ko soutenir en tout cas va soutenir yango wana oya ya ba poussa na Yannick Kayenga monnaie invisible na Belgique yango wana Yannick Kayenga wana obage trop monnaie invisible Yannick Kayenga ayebi dans la Belgique wana big up na yo et puis petit na ba Jomu Keba et puis na Silas Katompa na Stuttgart Jogo Mboka allez la bino nini kabwana ba oya epinga na des annoncer nga bon ngai système à mabanga wenge na système à 20 mabanga wa bon na bozani samba muti samba Abel Nkailu pire ngai et puis le maître Dadjou Mchukudan ambassade à Congo et puis na bosante Michel Kombe Aigle Soda Makasi atikala yemo asasa basenzi et puis Prudence Mujinga et puis Tino Labo et puis désolé London City et puis Churamboma bienvenue Makanga maître Churamboma yo ebinenge to solaga et puis Fifi Bea Kapibiata Geloringila Rizibula donc on a boké aussi là té donc on a pesi bat na mbote ba ida ba Shimama Chimel Nkere ba mbote belé ba Clarisse
Clarisse n'a pas si bon mbote, nana pilipili, donc tout n'a pas si bon mbote, batino là-bas. Oh, Bossani, Batualoke belé, commanda Poupou. Commanda Poupou, na Kenya. Yeso amonia et Michel Ngana Boka, commanda Poupou Koto Zali, et puis Patrick Mbinzo, et puis Flavien Panda. Donc, Massatou, nazo beta bord, Pochara Litoy, na osenga bne belete. Ok, ndenge za limero mabanga, te na embela batutu, na embela Michel Kombe, na embeli Matope. Dabiso ba shabat ba sombate. Oh. Ba chauffele papa. On t'a chanté. Style à Sike Bimit. Qui le sikat. Chez Zate papa, change Michel comme au félé. C'est que Oliate Otongate. Papa, batonga na chanté, batonga na relation. Nana chana embela Michel Kombe aigle au félé. Ngam na la kiango awa mgoba yo ko bandele kana sita bakamote. Peut-être ceux qui m'ont capé des annoncés. Mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. En tout cas, c'était un grand plaisir à regarder Bolandi Bisso avec une attention particulière. Ça, c'est la nouvelle formule. No Change Winning Team. Michel Kombe, Aigle Royal, merci beaucoup pour le travail abattu, cher ami. Notre Botali Bisso, numéro na Bisso Yango, on a remarque, suggestion pour parvenir Bisso Yango. Et puis, j'ai dédié cette émission à une personne spéciale. Ndoye ya maman imbattable. Nale la onengenine. Entrepreneur. Ah non. En tout cas, voilà Bisso.